na South Africa. Niambia nani alipeleka mimi na Rwanda 2013 2012 haiko Tshisekedi le pe. Bila mimi useme ukweli usifiche wakongomani bila wadanganya. Tshisekedi tulikuwa tumika naye na yeye. Ujue leo kitu. Alituita Kinshasa tulifanya 14 mois. Anatukulisha mzuri sana kuwashinda wote nini kwa. Sasa wewe na kiwanja unasema il nous a appelé Kinshasa 14 mois. Ma vidéo iko. Kari ya mzuri, communication chaque jour. Wakati tulikuwa na pori, sisi tulikuwa naye, tulikuwa tumika naye. Tulisikilizanaga kama Kabila atafanya 3e mandat, sie wote tutampiga, sie tutampiga. Tshisekedi anasema niye njo utakomboa Kongo, niye njo M23. Anaenda anakamata pouvoir, anatugeuka tena sisi ndio tunakuwa tena baetranger baba. President kama nasema kitu saa hii na 8h na 12h anaenda kula imbwa ale anasabu. Okay, tunasema hivi Kongo kisi kunaenda biko na batia chuki uchukiane mais celui-là n'est pas congolais père de père et de mère. Même la constitution les Congolais ne savent même pas lire les constitutions. Mais qu'est-ce que dit la constitution qui est la loi suprême du pays? Qui est congolais et qui ne l'est pas? Anasema nationalité mbili mtu hawezi kuwa nayo. Tous nos politiciens, commencez par Tshisekedi. Bote batoto yabo, ils ont des nationalités belges. Banasoma Bulai. Na mana kutanganya, mtoto wako yende masomo, na wewe unaitika sema mtoto wako anaikana. Aïe aïe aïe. Mon peuple est péri par manque de connaissance. Les jours vous allez comprendre les politiciens congolais, ils sont là pour les vendre. Comment tu dis que celui-là n'est pas congolais? Qui est congolais mais par rapport à quoi? Tout on a 4 grands groupes ethniques dans le Congo. Les Bantous, les Soudanais. Les Soudanais de tous les Bakakwa, Anoubara, Mazande, sont des Soudanais. On accepte ça, sont des Soudanais. Les Nilotiques, c'est là où ça pose problème au Congo. On a se dire la vérité. Les Congolais, ils pensent que si tu es Bantou, c'est toi, vous devez mon IA. Pour les droits à Nawe. Est-ce qu'on dit maintenant intellectuellement? Si les bords et tout n'a pas coulé auprès de lac Tchad, il y a des intellectuels ici. Les Nilotiques, nous avons les Tutsis. Bonjour ou bonsoir, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Après mardi 1er avril, nous voici à la réalité mercredi 2 avril, avec les coordonnateurs de l'AFCM 23, Corneille Nanga, en pleine séance de travail, comme vous voyez vous-même à son bureau de travail. Baboyomez, Bako Sabino Te, moi Nabino, Papa Nabino, no Yaya Nabino, Noko Nabino, Azakoya, Bozelaye, Azakoya Boyambaye Kitoko, Mobulu Te, pillage Te, Essengo na Essengo, rien que la joie. Rien que la joie, Boyoma, Sinamombe, Tozakoya. Voilà, alors Bandeko, Ndera Baimbo Terabino, Binonion Sopa Yuzali, c'est le révérend Jacques Ninabanza. Alors, le coordonnateur Nanga accepte la négociation avec l'autre, mais il pose une seule condition. Le futur président de la RDC, à la personne de M. Nanga, Corneille Nanga, accepte la négociation, mais il pose une seule condition, la démission. Il pose une seule condition, la démission de l'autre, que je ne vais même pas citer le nom. Alors, mes chers frères et sœurs, chers patriotes, Kisangani encerclé. Kisangani encerclé. Donc, baza déjà na kati. Baza déjà na kati. Oboyoki alobi wana eza Henri Magie. Henri Magie wana uti kolobake bana boyoma singa mwambe.
toza koya boyamba mwana bino boyamba noko na bino papa na bino grand frère petit frère na bino boyamba ye. Moi je ne fais que confirmer le dire de Henri Magie, c'est tout. Je ne fais pas d'autres commentaires, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Mais dans lobby que, dans lobby oyo ya lobby oyo bino nyonso boyoki. Parce que nayoki ba te belé bazolo ba pasteur am Congo za ko exagérer, comment toi tu peux prendre la part d'un rebelle. Mais est-ce que rébellion est interdit? Est-ce que rébellion est interdit? Nous tous, Congolais, nous sommes, n'est-ce pas, contre Kagame. Ça, c'est tous les Congolais, hein, tous contre Kagame. Mais nous ne sommes pas contre Naga. Nous ne sommes pas contre Naga. Il faut pas comprendre vous acceptez un rebelle qui vient avec des gens qui tuent les Congolais. Mais les Congolais, ils disent l'autre. La période de Kabila, c'est encore grave. Et c'est encore grave. Nanga tem un problème, il y a un Congolais. Donc, biso, tous contre Kagame. Pour mboka na biso. Mais nous ne sommes pas contre Corneille Nanga. Il faut battre la différence. Nanga, aza Congolais. Chilombo, aza Congolais. Bazala ba kamona bango. To tikili bango sikoto babunda. Mais, toza ko se pencher mouke côté ya Nanga. Mouke pe koma libela pona nini. Tout le monde tribalisme. Mboka ndenge comme na tribalisme. Tribalisme moko eza exagéré. Yano zomona 95% ba Congolais bango nyonso ba s'incliner vers Nanga. Na moni bazo nommé commissaire moko boye comme na nani ya mwasi comme nani Tumba. Donc so yoka nomination ora kombo Kabongo Kabeya Kasai Mulumba. Donc ba kombo yango wana ka mto etikala. Comment pouvez-vous accepter na province de Katanga? Ok, le nommé Kassayen. Ok, na Kassaye. Ok, nommé Kassayen. Mais finalement, c'est pour cela que tozo sala nyonso, tozo senga na nanga pa ezali. Soka lingi atika vrai caché na RDC. Balobela ka même so akufi. Aya na iloko mususu te, aya kaka na fédéralisme. Et loko mususu te, oyo si Tansoni Zeno, na pasteur Dina Banza, na docteur Kimbembi, docteur na Belgique, Bruxelles. Donc, batu nyonso oyo nga na tangi wana, na ba oyo nga na tangi te, souci na bango ezaka moko, fédéralisme. Parce que na fédéralisme, kombo ya RDC ko changer te. Kombo ya RDC ekozala ndenge wana. Mais sikoyo batu na batu sikoyo ba travailler na province na bango, ba tombo na province na bango, ba tia province na bango c'est la propre, baza na bac central, baza na bakamu nyonso, bango ba futaka ba soda, bango ba futaka ba na classe, bango ba futaka ba enseignant. Problème vous en avez ressources. Donc si on se fait fédéralisme même pas, problème vous avez raté. Net na ba Congo gouverneur mu Congo. Ba poste clé nyonso eza pour ba Congo, eza pour notre ressources. Na Katanga gouverneur Katanga ba poste nyonso procureur loni eza pona bakatangé bango mutu ayebi bato mboka na bango bango ba ndene ozala courtois na bato na ye ndene ozala sévère na bato na ye mais yo uti kuna bala mongo na Kasai so wapi tina bakongo bu mokonzi oyo sani o uti na Kasai bala mongo tina frontière Congo Angola na Lufu okomi na douane okomi sala ni na frontière bala ba ki Congo bolongo li Congo boyo na tchaki Kiswahili na mutu na bino bozana likamuni bozana association mu samboka te bozana association mu samboka te alors bandiko tokotala pe muke oyo eza koleka na luozi mais tokotala ngo après to tala nano batu ndenge bazo lela mais non avant to tala batu ndenge bazo lela toyoka nano oyo ezoleka na luozi. Luozi est un territoire monene ya propre. Il y a 10 secteurs. Bino boto na est, kuna suki 10 secteurs eza ba manianga ba benga ba 10 secteurs. Capitale na ba Luozi. Pa ba prophète ñu so RDC. Ba utaka na territoire na secteur wana 10 secteurs.
pai bangunza na ba pasteur nyonso solo solo pai bautaka kuna. Donc peut-être boye baka mwanda tsemi aza mutu ya 10 secteurs. Nga moko pe awa wana aza mutu ya 10 secteurs. Sita sonizeno ye pa aza mutu ya 10 secteurs. Na banzi batu mwa tunenga metozo akoma sita za nani? Sita zali parmi les cofondateurs ya IDPS. Parce que IDPS tango ebandaki yaki ya baluba te. Ezaki batu nyonso ba Congo na bana tout ça. Yazaki un des cofondateurs ya IDPS. Mobutu akanga yepo na IDPS. Azongisaka na mboka. Donc so botuni etenani Chilombo. Donc nazala ba photo na ye bona Chilombo. So tuni Chilombo aoyebisa yo. Wana grand frère na biso, camarade ya père. Petit à confiance à père na biso. Oui ça non. Ye on a autant sita sonizeno parce que ye na IDPS bazana article mo na basi article 10 ya IDPS. Ezoloba il faut mboka na biso ezala fédéralisme. Buta sita yebi. De toute façon ko mususu na kubenga ye na kolekisa ye boyoka ye expliquer bino na IDPS balobaka nini. Parce que yaza bien s'informer que nga na makama fédéralisme o ezaki na balobaki na IDPS. Alors bandeko toyoka na lozi bazoloba nini. Parce que ba promesse ndenge ba uti loba. Ebele lobami eloko moko esalemi te. Nous sommes délaissés. Pièce ya ba ndenge ba lobby. Chaque fois. En tout cas, na banda ba koko pe bazoyoka kabito notable na biso azawa akoloba mais retenez. Pour te faire entendre Mungongo na biso. Nous allons organiser une activité de grande envergure et toute la diaspora. Nous demandons à tous les louosiers partout où ils sont de se lever comme un seul homme pour s'associer à notre manifestation et tous dans la population nyonso ya louosi jour wana ba activité ekosalema te eloko moko te ekosalema biso tuna bana na basi na biso tokobima na balabala ndenge bauti koloba est-ce que tozalaka na RDC ou bien pour fleuve eza wa bazokanisa ke toza na Congo Brazza. Amen. Donc voilà un peu ce que nous demandons au gouvernement tant national que provincial bino pe ba elina biso vraiment na yebite soki par exemple bozo banga koloba kuna soki te o bakoboma bino mais tokowaka ka pona population ngoti. Donc vraiment mettez-vous debout nos élits, associez-vous à nous au gouvernement à comprendre que tout ça vraiment la difficulté. Voilà un peu ce que j'avais à dire pour la population na biso bino nyonso bokolanda biso boyeba ke activité tokosala de grande envergure mutu akoempêcher biso te, ça sera pacifique. Mais pour que ye moko faci ayoka ke non wozi aza délaissé 30 ans ndenge balobi ya bat donc tokufa nani ayebi parfois bato bakodinda kuna ekozala bakondi. Donc vous devez comprendre que l'Ouodi c'est le territoire de Simon Kimbangu, c'est le territoire de Nemwanda Nsemi. Nous sommes en train de prévenir les dangers. Philippe Mbumba. Voilà donc un peu ce que nous avions à déclarer. Vos hommes, on a changé parce que. Voilà, après bande konyoso bauti koleka siko tolingi tozwa nkukuniungu oncle universel batu mingi bayebi ye aumeli pe na société civile ayebi histoire ya makambo oyo ebanda wapi mbula nini esika nini tokomi nini oyo na ajo ya komi nango espoir nini akopesa na jeunesse oyo ezoya par rapport ya bakomba oyo nyonso ya mena tilelo. Merci beaucoup. Vous m'avez déjà présenté. Les amis qui viennent de parler ne sont pas allés loin de la vérité. Parlons d'abord de ces bacs. Combien de fois ça la marche sur marche jusqu'à les déclarer réparation sur réparation Toboyi. Ça ne fait pas trop longtemps, ça ne fait pas 2 ans. Mais toutefois, comme ils l'ont dit, il n'y a que des promesses. Ne vous en faites pas, les bacs arrivent. Est-ce qu'ils sont vraiment pour la population, ces gens-là qui sont nos gouvernants et ils sont là pour la population. Le bac,
Mais normalement, quand on est responsable, on doit aussi aller passer par le passé, voir ce que les autres, ceux qui nous ont précédés ont fait. Hein? Mais aujourd'hui, non, c'est vraiment quelque chose de n'importe quoi. Bah, comme ils l'ont dit. Est-ce qu'ils veulent que les gens meurent encore? Et s'ils mouraient, et ça va les égayer? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Comme l'ont dit, Excellence, Monsieur le Gouverneur, l'anda bien ma solo oyo. Ne vous laissez pas influencer. Voyez l'intérêt de la population que vous gouvernez. Et vous, nos élus, soyez un peu... C'est nous qui vous avons envoyé là-bas. Vous n'êtes pas allés là-bas pour vous, mais c'est pour plutôt plaider pour la cause de ce territoire. Donc, ces problèmes de bac, c'est comme ils l'ont dit. Si seulement on pouvait filmer les trous qu'il y a là-bas, vous n'allez pas supporter ça. Alors, ce sont des âmes et c'est la marchandise et les tout. C'est l'espoir même de la vie des gens. Pourquoi nous négliger? Ça, c'est de un. Mambo Manzila. Dans les temps, vous pouvez partir de Kinkenge jusqu'à Balari sans que vous ayez connu le moindre problème. Parce que tout était fait. C'est comme ça on a déclaré la présence de la brigade de l'office des routes. Parce que les routes étaient entretenues. Oui. C'est la question que nous vous posons. Est-ce qu'en ce temps-là, il y avait beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui? Hein? Et autrefois, le vice-gouverneur de Onkus est venu doter le chef de secteur des motos. Là, au stade, il disait il faut bien garder ces motos. Moi, je lui avais posé la question. Bandeko, comment les Camerounais ont un bague, il faut vraiment le président de la République. Mais gouverneur, vous savez, hein? Matezolo, c'est le président de l'Assemblée provinciale. Donc, mais bien, vous avez une vidéo. Mais vous n'avez pas Matezolo, vous n'avez pas gouverneur. Ça, c'est l'incompétence. Les Camerounais bague, est-ce que ça regarde vraiment Chilo? Chilo, vous avez na province na ye azo koka kututé et bon pas na bino na basi bino yebi mbujima ite ndenge zali boko tala mbujima ndenge yali elo ni yakosala na louose ce qui na mbujima ite déjà zo kokosala rien na louose yakosala elo ni yakosala moté yo gouverneur mbongo eza ya ba Congo kanga yango suma baki même 3 même 4 louose ko na baki mokoté ko na baki mokoté donc eza ce qu'on a baki moko. Il faut bibamba, réparation sur réparation, réparation sur réparation, alors que Bakongo est dans la richesse au Saganate. Dans chaque chose, il y a un commencement, il y aura aussi une fin. Surtout, Koufa un jour, pour libérer Mokawana, on va le faire. Ah, mais non, c'est ce que nous demandons à M. Nanga. Nanga est l'eau développé, comme sa puissance dans le monde, na RDC, et Zakaka fédéralisme. Belgique est contre la RDC 80 fois. Donc nous pouvons avoir 80 pays. Tala. Moutoumou peut dirigeant. Et Moutoumou peut être nani. Il faut Moutoumou za maïe la sagesse. Et Moutoumou za koyibate. Ou ils allaient que le gouvernement va mi yibi. Sans mon Congo président de la République, et vous avez vraiment difficile, sans fédéralisme, mokete les mains. Et ça passe. Tant on a un territoire dans le donc c'est pour cela qu'on a obligé vraiment d'interpeller Nanga avant comment ayebake territoire wana au bazo sakanango ya on demande indépendance. Voilà. Tous un message moko ya Chibango, ce que Chibango, bon, bandeko, nanina chelabino, logo moko awa, message na yango nazo leka, oui, Général Chibango. Général Chibango répond à Fachi après son discours. Général Chibango nani muluba, toyokana. Intérêt na ye atiki ba na poto ba dotanga ba classe kitoko kuna aya ko suka
musuba kufa bondima yango te oyokani on a commissaire provincial la police na basi boyoki message wana chibangwa muluba to bandela susu eza boy te mutu oyo akoya koyebisa bino makambo ya buzoba mpona baintere na ye atiki bana ye na poto bazotanga baklase ya kitoko kuna aya kosuka oyo bana bato mosusu bakufa bondima yango te oyokani voilà message eleki mabende soki message eleki te toza na ndeko moko akufi amboka oyo eza mawa natya nanu zela totala soki koyokana totala bo bandeko bomoni kama moke elongia natya maloba oyo moto apesi tokana maloba mbote bandeko mbote bisika nyonso bozwami nazali monsieur Franklin Kasita auditeur interne ya bamaser ya fraternité universelle de Saint-Luc toye korapele mpe kotinda bino video oyo lisusu wapi ndeko tozomona na video aza moko ya bandeko basalaki accident lobi na côté ya Nsele na entrée ya Nekopor pembeni ya Daipen juste après accident na ba 20h nde corps na ezalaki acheminé na hôpital na biso esika wapi tosalaka na bamaser nde après prise en charge ya baminganga na biso nde ndeko ayaki kotika biso to akufaki banda lobi tulelo aza sans identité même téléphone pe ezalité nde corps toke nango na morgue ya Saint Pepe Kinkole nde totindi voice oyo soki bolingo kokozala to panza yango bisika nyonso na baforum oyo toza connecté bandeko bakoki koyeba ye mpo baluka lolenge nini ya koya korécupere mpe koyeba komona nzoto ya ndeko na biso matondo na bino banso bokoyoka biso bokabola yango pokwa malamu mawa oyo eza pays ya ndeni moto akufi bazoyeba te aza na identité te aza nini te mais so balandi baparcours pa ye amatriaki eloko camion wana eutaki wapi ezokende epai wapi epuis na RTNC il faut baloba ngo mbala moko mais ekomi sikoyo na bareseau sociaux tobundaka koyeba ata mboka yango eza na baincompétent te ata mboka yango eza na baincompétent bandeko na nga ya pasi bandeko na nga UDPS ah bon bandeko na nga UDPS bolela te boza responsable toza mpe responsable ya situation tozovivre nde tokomi oyo babengi les oubliés du pouvoir toza responsable pourquoi alela lelo lobi fils ngolera alobanga azalaki grec personne ne m'a pris l'air na yebisa bango te pouvoir ekoleka biso totika fanatisme toza responsable lelo l'unique parti au monde de pouvoir dans ces militants baza kaka na même situation sociale poussière nde bazalaki na opposition na nde bakomi na pouvoir biso idepesi plie toza responsable à cause ya fanatisme betela bato maboko ata
ata bazwi taba bakomisi ka secrétaire général ya IDPS bokomi obengeli chef de MCCD ata bazwi mbwa batie ka secrétaire général ya IDPS bokomi obengeli milu. Donc toza responsable na fanatisme na biso, toza responsable na clientélisme na biso. Le pouvoir et l'équipe surtout c'est voilà, boyoki baluba ndenge bakomi kolela tolembi 2 ans yango oyo Tshisekedi atiki biso tozosala te oya ye tozosala te olingi toloba te bobenga na ngai na UDPS nale UDPS eza ya biso nyonso papa atikaki boulangerie ya biso mwana nyonso fai tolipa na ye bateli ye mwa mbebele riofo nazomerite na biso totikali na bamalemu komba na biso ezalaki ke congolais nyonso azala na droit ya kolia omelette komba na biso yango wana toya kocreye classe ya babourgeois te. Il y a même les membres des familles, il y a président. Par exemple, dans sous la Kinshasa, par contre, il y a Katanga. Comme nous avons ça à Katanga, il y a Bamine. Tous les Congo, tous les banquiers, Potobomba. Tolembi 2 ans, si c'est qu'un article, nous sommes salatés. Oh là, nous sommes salatés. On est mis dans le bâtiment. On est dans l'idée personnelle. Tolembi. Papa atikaki boulangerie ya biso mwana nyonso fai tolipa na ye mokwantombola ezala mayele papa nazosenga ozala mayele biso bato ya bilobela oyo tokokende wapi na bana tokokende wa omoi nde tolobaka boye bato bamonaka esukaka bango na motema me bazozela mokolo yango nakozwa martin na ngai natie na mapepe nazokende vers brasa babengani nga te na kongo benga mokamba yango tozosenga mokwantombola ezala mayele papa nazosenga ozala mayele biso bato ya bilobela oyo tokokende wapi na bana tokokende wa omoi nde tolobaka boye bato bamonaka esukaka bango na motema me bazozela mokolo yango nakozwa martin na ngai natie na mapepe nazokende vers brasa babengani nga te na kongo benga mokamba yango tozosenga mokwantombola ezala mayele papa me mokolo yango mpe okuta Brazzaville eza yokangama parce que nanga bato ne baozala na Brazzaville soki olingi obima balobi na ozonga nanu kuna olingi okende wapi donc oyo eza bacri ya désespoir donc bato bamoni ke effectivement bazosala mabe et que tolembi c'est pas ça bato bamoni ke bazosala mabe tolembi aya minute esili oui bato baza na besoin kotala botala nini Allemagne d'Afrique wana Kinshasa bino bato baza na Katanga baza na Est botala Kinshasa bino bato Luozi bato baza na Kinanga Malozi na Yunga na Nkundi botala Luozi botala Kini bomoni Kini ha bomoni Kini eza mawa alors yasuka yango yo toke indique un niveau d'huile trop bas. toyokani sikoyo natia maboko natia chilomo maboko yo okamati voisin otiki porte ya ndako polele na butu akotela biso akoti abomi papa abomi mama soki biso bana oyo totikaki toyebi ke ndeko na biso oyo nde akotisaki moto wana tokosala ye nini mama Maleka ozomona nde likambo yango wana Kabila moto nyonso ezala congolais ezala étranger balobi Kabila anyokoli Congo abebisi Congo eza eloko ya kodemontre te
sikoyo biso tosilisani na ye nde oyo kardinal Mosengo alobaki soki Chilombo akamataki telefone abengi modinga na ye oyo aganyaki mbele Kabila asilaki mbala moko. Le château Kabila allait s'écrouler nde alobaki na France. Donc ngabo ko muto naza koloba yango te bato nyonso bazali koloba yango yo kamata Mosengo lokola moto pamba te soka lobili kamba ndenge wana yo sikoyo okei kosekwisa ye osekwisi ye anyokola lisusu bato oyo batikalaki lere auti kokufa nda otia maboko na ngana makambo ya ndenge wana te ndake lokotisa mutu na ngana makambo na yebi te oyo na français balobaka l'éternel les aboutissants yo okei mama Maleka moto akamati présidence apesi yo ya république ya mboka lokola Congo oyo nauti kodécrire yango ezali gratuité yo opesi eloko nini en échange de quoi otuna ye te yo otuna ye te yo bapesi yo présidence yo opesi ye nini quelle est la contrepartie yo opesi ye elingi koloba boye oyo boza koyoka accord secret nde yango wana accord secret ezali ba immunité bapesi Kabila te parce que Kabila avait déjà ça na loi et assemblée nationale. Il avait déjà ba privilège na ba immunité nyonso wana. Donc accord secret ezali eloko mosusu eloko yango nini oya motuya ya contrepartie d'une présidente de la République d'un pays comme la République démocratique du Congo. Otuna yete sikoyo lobi na ngai na kotsa mutuna nga kuna na kati ngana za Yesu te oya kosopa makila na epona masumu ya bato mosusu. Yesu pe azalaki na possibilité ya kosekwa ngana kosekwa te la mort n'a jamais été une expérience. Donc Mama Maleka voilà bandeko nasuki wana nanga accepte le voyant ressemblant à un hélicoptère accepte la négociation mais il pose une condition laquelle la démission de votre patron. Donc il n'y a pas d'autre alternative. Il pose une condition, la démission. Alors bandeko ngai nzambe apambola bino tozo kabwana ngana bino mbala yasima peut-être semaine prochaine à moins que surprise mususu ezala na minute zoloba bato nanga bazana kati kisangani za cercle yango na boyoki leki nanga yoyo arimaji alobi oya kwa koloba lentement mais sûrement